Cependant, pour y que Bible est livre vraiment ya Royaume Congo. Ce qui bon qui drapeau ya Royaume Congo, nasi maman balenda na émission à côté la binango. Bon, mon drapeau ya Royaume Congo, eza ex moko boya rouge. Tina ndeza la ex wana ya rouge. L'explication nango eza na Genèse 48-14. Donc, oyo eza parmi ba code ya Bible oyo papa Kimbangu bomba na Bible, ou ba mindele ba yebaka te. Soso otena ba misapikate nyonso oyo. Eza na ba 3 phalanges, otobengaka ba phalanges, banzela oyo ezaka na ba misapia. 3 phalanges. Donc, soso ezali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, na 4 misapia avec 3 phalanges, ekopesa 12. Siko na musapia munene oyo eza na suka, ezaka kana 2 phalanges. Donc histoire lo bazolo baki ba tribu ya Israël ezalaki kaka 12. Après Jacob a adopté Manassana et Ephraim et komaki 14. Bokoya komona mona loboko na biso tozali na 14 phalanges. Donc 12 phalanges eza na misapi 4 oyo 2 phalanges eza na musapi ya munene ya kana soka. Donc ba 2 tribu oyo ya suka ba adoptaki do eza pona musapi oyo ya munene eza neti séparé. Donc oyo eza parmi ba code secret ya Bible o papa Kimbangu alakisa biso. Selon science magique, esprit ya Nzambe ebimelaka na liboso ya elongi. Liboso ya elongi awa na moto. Siko bandoki sikoyo selon ba recherche bandoki babimelaka na nzela ya sima na nzela ya lisoko. Wana bato ya maikali bazobenga point 26. Donc 26 ezolakisaka mabe na baniveau nyonso tokotala. Mais biso sikoyo Nzambe na biso aza chiffre nini. Biso sikoyo Nzambe na biso aza Kimbangu. Kimbangu sikoyo soki obaloli yango na ba chiffre ekopesa o chiffre 77. Donc identité ya Nzambe na biso sikoyo eza 77 pe eza codé na chiffre 5. Le chiffre 5 wana soki tolandeli yango ekoya kobimisa makambo ebele. Oyo ezalaki mpona kopesa identité ya Nzambe na biso papa Kimbangu. A partir ya chiffre 77 epesaka biso 14 epesaka biso 5. Tala so babakisa na ba chiffre na bango chiffre 26, chiffre mal. Donc Satan oyo bakode la magie, Satan oyo ya bundisaka biso na mokili. Aza na chiffre 26. Siko 26 yango ba décortiquer awa. Mais ba koyoka ba futa bino mbongo bozo kosa bandeko ba vérité yango zo bien bozo wa mayele bo comprendre kaka te. Tata Simon Kimbangu ye wana a décortiquer. Ce qui aujourd'hui 77 wana osangisi na éternel. Tata Simon Kimbangu abimisaka 77 chiffres. Éternel abimisaka 77 chiffres. Donc ce qu'on veut calculer éternel Tata Simon Kimbangu ba abimisa 77 wana yango monike akaboli yango 7 plus 7 ebimi 14. 14 wana a diviser yango lisusu 1 plus 4 esali 5. Nde tozana 5 ya mandombe. 5 chiffre 5 continent du monde 5 yango tozana ngona maboko. Yaya soki ozokende église Kimbangu tuna église Kimbangu c'est de 3 égale 1. 3 égale 1. Nzambe misato kati na Nzambe moko. Donc ye moko Nzambe Tata Simon Kimbangu a se diviser sous fois 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Nzambe moko kati ya banzambe misato. Yango boyoka tolobaka 3 égale 1. Yango boyoka tolobaka bon. Zala prudent. Oya kokota na bisika oyo ba chiffre mal ba 26 etali. Ndeko. Yo kanta loko osala Tata Simon Kimbangu kuna mo osala tata te ozande ya kobunga ozoyeba te. Ozande ya kobunga ba omona loko ba kumisa bino loko ba zo bondela bino loko boyaka ka bikambu ya Nzambe lukaka nzela. Te ba bozoke nolanda ka chiffre mal. Bolanda chiffre mal. Chiffre satanique.
chiffre démoniaque ngai te nga pe na yoki yango awa tellement nga naza na nga na sagesse spirituelle na zui na tie na motu alors chiffre wana nakolinga uta église bafungole église 26 nake nakota na kota te na mwana nakota na porte lifelo na kota te na kota na ngati po batata batika 26 te quelque soit le cas où le problème nkamba nde tellement que bino bo comprendre na bino te bo la ndaka bana batata e libota na bango makambu na bango eza ya bango botika makambo na bozonga na kamba bolingi te boko kanga bino na otage abino pe bozo sepela bozo seka ha baya bolela lobi kamba nde Nouvelle Jérusalem oyo ezotonga manatango oyo ya yo zotongela wapi oyo zotonga kuna olona na mabango oyeba te ozolona na mabanga bisika leza tata te tata yebi yango te ayaka pe wana te oyo kandeko moko naza na awa makambo alobi mwana ya tata simo kimba kiangani bazo sosola tata azokomilakisa na bato baza libanda ndalobaka mingi bana nanga baza libanda na préféré bango mpo bango bazo ntango comprendre komi koadore nzambe mbala moko yo omoni ke niveau azokoadore tata simo kimba kiangani koleka ta yo moko mwana oza na kati nalobi be mama balenda biso tu tozalaki na église de réveil tobaki koboya biso tofingi mpe trop tobaki kondima te mais vérité eza vérité mama nzambe ce n'est pas motu nyonso akokomprendre yango facilement oyo aza na elembo na ye nde akokomprendre yango nga bateyi ngai te kimakisi yango tateyi ngai mpo akonfrike nga barévélation nazwaki yango epuse nga nasala barecherche oyo ye moko atikaki maloba bike botanga bible bokokanga moyibi na eloko oyo amemeli bino donc eza na kati wana mais bazoexplike mpasi jardin de ezali bazoexplike pays de villa pays de couche nyonso wana de CSAC en Afrique donc histoire wana eza ya biso toza na ta moto moko akokosa moninga oyo alingi na ye atika na mensonge wana edépend na ye mais biso bana bilembo jamais tokotika na ténèbre eza ntango na biso Afrique ezwa bosomi c'est notre histoire moto atrompe moninga aza te donc biso nyonso mpe tozalaki wana tobaki koboya mais vérité baboya yango te atoboya yango eyaka lokuta eyaka mbangu mais vérité eyaka malembe biso toza wana tokoteya sango papa kimbangu c'est notre histoire tokotika yango te c'est notre vérité c'est ça quoi moto mwindu alonga na distraction aluka nzambe na ye nzambe bakoko na ye na Afrique papa oyo alobi ke to réconcilier na nzambe na biso soko nzambe na biso to réconcilier nzambe ngo nani faut tososola eza te kaka tozalaka toujours na ntango ya distraction c'est le moment ntango ekoki donc la vérité va triompher donc c'est ça eloko babangana eza te bilembo ya molimo bizali komonana elakisi te tokomi na suka ya likambo mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili Kibangu nalongi mokili Kibangu nalongi mokili. Salut tout le monde, bana tata simo kimbangu kiangani. Boye imalamu na kati ya émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. J'espère que boza bien bino nyonso. Ngai ndeko na bino mama Francis Kabalenda nazali bien. Tata simo kimbangu kiangani azo batela. Tout va bien par la grâce de mon Dieu SKK. Nayebi ke bino pe azali ko batela bino. Voilà, to continuer musala kandenge zalaka. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Merci na nebo yembanga na banda kuna bino. Merci na ba commentaire. Bon continuer ko partager, ba j'aime, bon liker émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Soutien na bino na ba commentaire, ba j'aime et ça la bien. Na pesi mbote na mama Rosa Matondo, abonné na ngai wazado seke émission koti kaka. Atali azangi saka commentaire te. Vraiment maman, na moni ke ba soutien zali. Merci aussi na papa Almeida Nzodi. Merci na bana tata sima kimbangu kiangani nyonso. Merci na bilombe ya tata. Bilombe ya tata bana tata sima kimbangu kiangani.
bilombe ya mpiko, bilombe ya nguya. J'espère que boza bien. Vraiment, musala ezoko bakaka. Quand on a une émission qui va nous avoir rien que la vérité. Si on a l'obéli likambu, c'est que c'est la vérité. Donc c'est ça. Toujours continuer émission na biso. Na papa na biso oya magicien. Tata Simon qui m'a dit na bimisa na monde wana. Ala kisi nzela ya solo. O bat bazo ko ko sosolate. O bat bazo so bat bele bazo grâce ya ko sosolate. Tata Simon qui m'a dit ngani ke ye wana koko. Mingi bazaba kimbangiste. Bakabwana na biso. Bakoma na chiffre 26. O bazo yebisa biso aiza chiffre mal. 26 wana ba nde bazana ba yebika ke Tata Simon Kimbangu akenda akufa tozwa kayeka kana molimo. Nzoka ndazali nzambe kati na bato. Bango nde bazaba na bangunza bazaba bato moko. Do ba yebite ke Tata Simon Kimbangu kiangani ye wana tata. Ba yebite. Tata pe abomba mibango. Ba mvoala pe babomba mibango. Bazaki diba ba comprendre makabute. Bazo comprendre te. Pasi na bangonde ka yango wana. Siko biso to yebi. Yango to yaka koyesa bino ba vérité. Na lingaka mingi bandeko bazali banda. Baze bele na yoki ba témoignage mikolo nyonso. En tout cas, ya bato yo bazana bana ba koti te, me bana tata. O azali ko révéler tata zo ko milaki c'est pas na bango. Ba témoignage tellement trop en tout cas na ba do tela bino yango. Boko bandolanda. Mais ba o bazo comprendre te. Bazalaka na passe. Ludi kikilu. Biso pe kala Tata Simon Kimbangu kianga ina biso. Ludi kikilu tozana ye. Nzambe kati na bato. Nzambe kati na bato. Tata Simon Kimbangu 21 tozana ye. Tolobela ba vérité. Tobomba lisute. Émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Soki na tie image wana nde tokozonga na révélation na zana ngo ya important bandeko. Nga tata zola kisanga mambo ebele na obombela bino te na oyela bino tola na nanu maloba ya ndeko na biso bongo tokota na mama na likambo na ngina yebisa bino. Merci. Go. Touti komona ke bango basali nzambe na bango oyo aza na Bible à partir ya chiffre 26. Donc 26 soki to ajotango epesa neti 28. Epesa neti 8. So to say 2 plus 6 epesa 8. Mais ezana chiffre mususu oyo ezali 62 pe epesa 8 so sali 6 plus 2 epesa 8. Donc na 26 oyo sikoyo ezana ba 2 8. C'est là que science na bato maikari ndenge ezalaka bango bazalaka na point moko babengaka point 8 ezalaka awa na liboso ya elongi na motu pe bazalaka na point 26 oyo ezalaka neti na la santé na nzela nsima na nzela lisoko ya nsima yango nde babengaka 26. Selon science magique, esprit ya nzambe ebimelaka na liboso ya elongi. Liboso ya elongi awa na motu. Siko bandoki sikoyo selon ba recherche bandoki babimelaka na nzela ya sima na nzela ya lisoko. Wana bato maikari bazobenga point 26. 26 ezolakisaka mabe na baniveau nyonso tokotala. Mais biso sikoyo nzambe na biso aza chiffre nini? Biso sikoyo nzambe na biso aza Kimbangu. Kimbangu sikoyo soki obaloli yango na bachiffre ekopesa yo chiffre 77. Donc 77 ndenge bato français balobaka. Na sa mwa parenthèse. Na Congo na bakongolais ezalaka do soki olobi neti 77 bazomona yo neti otanga te fo lobaka 77. Mais na français ezalaka 77 te. Do 77 wana ezalaki nango omoni ntango na deuxième guerre mondiale. Ntango ba français bazobunda na ba allemand. Siko tango basoda bazo ko se communiquer na ba radio wana
donc ba français balingaka te ke ennemi ayoka bamakambo nyonso bazoloba na baradio na bango yango bachangeaki banimero bakoma loba neti 77 neti nani 80 soki 16 ndenge balobaka ba 90 bakoloba neti 90 siko na Congo ya Kinshasa do ekoma siko bango babelge bachangeaka na bango te babelge batikalaka na ndenge ya kala 70 90 mais bafrançais siko batie 90 77 neti mpona loba 77 batie 77 siko na bacongolais ya Zaire ya Congo mpona complexe bamonaka neti soko olobi 77 neti oyebi français te fo loba kaka 77 donc 77 wana ya faux français 90 boloba 90 eza faux français ezalaki kaka code moko militaire bafrançais bazalaki koutilize na deuxième guerre mondiale donc ezalaki ka parenthèse donc biso sikoyo nzambe na biso kimbangu aza chiffre 77 omoni 77 sikoyo soki bozwi mo ya français éternel oyo ya français ka bato balobaka éternel des armées soki bobaluli yango na bachiffre ekopesa bino mpe 77 omoni 77 sikoyo soki odécompose yango otie 7 plus 7 ekopesa yo 14 so ntango kotia mpo ndenge nalobaki ke bachiffre ezalaka kaka 9 oyo nyonso etika eza répétition sikoyo soki neti ozozwa bachiffre neti oyo eza 2 chiffres seke eza vraiment bachiffre naturel te donc mpo ozwa bachiffre naturel esukaka na 9 so soki ozwi chiffre neti 77 il faut continuer koréduire yango ti ekokoma chiffre naturel donc 77 sikoyo ekokoma 14 mpe lokola ezaka na 2 chiffre fo kitisa yango ekokoma 5 okotia 1 plus 4 ekopesa yo 5 omoi 77 wana ekimbangu epesaka biso chiffre 5 yango soki bozomona na écriture mandombe ezokomama neti na 5 mais mandombe mpe eza na bachiffre nango na banimero nango mpo na écriture mandombe tokoutilize banimero bamindele bazoutilize te mandombe eza na banimero nango propre 5 sikoyo ya mandombe eza différent eza ndenge 5 oyo ya bamindele te mais na moment oyo lokola tozala na connaissance oyo ya 1 quart oyo bamindele baza nango tozoutilize kaka 5 oyo siko 5 na biso oyo ya papa kimbangu yango sikoyo epesaka 25 yango mpe epesaka 52 siko epesaka 25 na 52 ndenge nini ezalaka a partir ya principe ya miroir donc soki ozwi okomi na papier numéro 5 5 oyo mpe bamindele te fo eza 5 eza na baangle 5 ya carré soki otali yango siko na miroir ekopesa yo chiffre 2 omoni siko 5 tobengaka yango pakundungu 2 tobengaka yango pelekete donc 5 eza neti pakundungu neti aza mwana mobali pelekete nde aza neti mwana mwasi mais ebimaka partir ya principe ya miroir omoni a partir wana sikoyo eza biso soki tozwi 52 ya mandombe na 25 ya mandombe eza teke oyo soki toajoute banimero te tomemisi yango a partir ya principe ya miroir donc wana bamindele moye bacontredire biso eza te moye tosala débat scientifique wana eza te bloqué 5 na biso na magie 52 na biso na 25 bakoka kobloke yango na magie te mpo ezobima parti ya principe ya miroir siko 5 wana sikoyo yango omonaka église kimbangisi ezalaka na étoile ya 5 coin donc 5 wana elingi oloba papa kimbangu ye moko na mama mwilu bango nde baboti bamvoala misato papa kisolokele papa lialunga na papa liengenda donc bango 5 wana nde bazosala sikoyo chiffre 5 omoni donc ndenge touti neti na nani na 77 tokitisi yango na 14 so 14 eza mabomba mi ebele na 14
soki okendeki na bible soki otangi na Genèse 48 verset 14 bokomona histoire moko eza wana ya nani ya Jacob adoptaki bana ya mwana na ye Joseph. Donc batribi ya Israël ezalaka kaka 12. Après Jacob ayaki koadopte bana bakoko na ye oyo mwana na ye Joseph abotaki na mwasi ya Égyptien na Égypte. Donc à partir wana batribi ya Israël ekomaki 12. Donc batribi ya Israël wana ezalaka nango batribi ya Congo. Donc Congo te ya bakongo mais bomona batribi nyonso ezalaka na Congo nyonso te bima na royaume Congo. Yala baluba, bangala, bachokwe, bazombo. Donc batribi nyonso ebima na royaume Congo. Donc ezalaka ba royaume yango soki tobengaka mavila makongo mvila za Congo. Bamindele siko babaloli yango les 12 tribus de Israël. Mais ezalaka nango batribi bantu. Donc ekomaki sikoyo 14 po Jacob adoptaki bakoko na ye Ephraim na nani na Manasa. Mais soki botangi siko na Bible okomona mpona Jacob ntango siko Jacob adopte bakoko na ye wana José aye na bakoko na ye abotaki na Égypte apresente bango papa na ye papa tala bana na bota na Égypte na mwasi ya Égyptien nalingi opambola bango siko aplace Manasa oyo azalaki mokolo aplace ye na droite. Ephraim siko azalaki leki aplace ye na gauche. Siko ye José azoko attendre azokanisaki papa na ye akotia loboko ya droite na mwana wa liboso Manasa pe akotia loboko ya gauche na mwana oyo ya leki Ephraim. Po normalement na tradition Congo mokolo bobénir mokolo liboso avant leki pe loboko sikoyo ya nguya makasi ezalaka loboko droite. Siko ye sikoyo nani Jacob oriatia atia loboko ya droite na mutu ya Manasa loboko ya gauche na mutu ya Ephraim ye akroise maboko atie siko loboko ya droite na mutu ya Ephraim oyo azalaki leki pe atie loboko ya gauche na mutu ya Manasa oyo azalaki mokolo. Do asali croisement eforme neti X moko boye kutu dani José a déclaré papa eza bongo te Manasa nde aza mokolo efali otia loboko ya droite na Manasa bokotanga yango na Bible na Genèse 48:14. Mais Jacob alobi ke efo ezalaka ndenge wana oyo ezalaki na gauche eke na droite oyo ezalaki na droite eke na gauche eforme siko croix. Cependant boyeba ke Bible ezalaka livre vraiment ya royaume Congo. Soki boluki drapeau ya royaume Congo na nsima mama balenda na émission ya kotiela bino yango bokomona drapeau ya royaume Congo eza X moko boye ya rouge. Tina nde ezalaka X wana ya rouge. Donc explication nango eza na Genèse 48:14. Donc oyo eza parmi bakode ya Bible oyo papa Kimbangu abomba na Bible oyo bamindele bayebaka te. Pe soki totali na bamisapi ya maboko na biso histoire wana ezokose repete bokomona na misapi ya maboko na biso toza na misapi 4 ekangana pe toza mosapi moko monene eza neti na suka eza neti mwa mosika oyo monene wana soki otali na bamisapi 4 nyonso oyo eza na ba 3 phalange oyo tobengaka baphalange banzela oyo ezalaka na bamisapi 3 phalange. Donc, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on a 4 misapi avec 3 phalanges, on peut ça 12. Si on a musapi à monene, on a suka, et ça a 2 phalanges. Donc, l'histoire, on a tribu à Israël, les a 12. Après, Jacob a adopté Manassana et Ephraim, et comme il 14. Beaucoup ya komona na loboko na biso, tozali na 14 phalanges. De 12 phalanges eza na misapi 4 oyo 2 phalanges eza na misapi ya monene ya na soka. Donc ba 2 tribus oyo
ya suka baadoptaki do eza mpona mosapi oyo ya monene eza neti séparé do oyo eza parmi bacode secret ya bible oyo papa kimbango alakisaka biso. Donc identité ya nzambe na biso sikoyo eza 77 mpe eza codé na chiffre 5. Le chiffre 5 wana soki tolandeli yango ekoya kobimisa makambo ebele oyo ezalaki mpona kopesa identité ya nzambe na biso papa kimbango a partir ya chiffre 77 epesaka biso 14 epesaka biso 5 matondo. Merci beaucoup. Merci papa. En tout cas, makambo ya nzambe eza na ba chose cachée moko incroyable bandeko na ngai. En tout cas, makambo eza très important. 12 tribus d'Israël. Tu sais rabino, les vrais Israéliens, c'est le noir. Biso ba ide tozaka ba vrais Israéliens boyo kakawana. Eza biso, eza pasi ya bakoko na biso. Zoka ndeza la na biso na maboko. Boyo ke explication. Ezalaka na biso na maboko na biso. Toyebaka te. Ezala bana tata musu bakota na bamonzi wewe po bakende ko découvrir makambo. Ba wana basala ke za makambo ya Nzambe siko bakode yango na magie. Ba science biloko ya Nzambe yango bayiba bakoda na magie. Tala so babakisa na ba chiffre na bango chiffre 26, chiffre mal. Donc Satan oyo bakode la magie, Satan oyo ya bundisaka biso na mokili. Aza na chiffre 26. Siko 26 yango ba décortiquer awa. Mais ba oba koyoka ba futa bino mbongo oba zokosa bandeko ba vérité yango zo bien po bozwa mayele bo comprendre bozo comprendre karaté. Tata Simon Kimbango ye wana a décortiquer. Ce qui ozui 77 wana osangisi na éternel. Tata Simon Kimbango abimisaka 77 chiffres. Éternel abimisaka 77 chiffres. Donc ce qu'on veut calculer éternel Tata Simon Kimbango abimisa 77 wana yango monike akaboli yango 7 plus 7 ebimi 14 wana a diviser yango lisusu 1 plus 4 esali 5 nde tozana 5 ya mandombe 5 chiffre 5 continent du monde 5 yango tozana ngona maboko papa Simon Kimbango na mamuli na bavola misato. Donc maman mouli une grande ville ezana nani na apocalypse yende mutayaki na banzambe 5 chiffre 5 eza chiffre moko ya très important. Sikoyo à part na wana eza pona ma écriture mandombe eza pouvoir eza makambo eza na makambo ebele chiffre 5 wana eza na makambo ebele. Et puis église kimbangiste yaya soki ozokende église kimbangiste tuna église kimbangiste de 3 égale 1 3 égale 1 nzambe misato kati na nzambe moko. Donc ye moko nzambe Tata Simon Kimbango a se diviser sous fois 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc nzambe moko kati ya banzambe misato yango boyoka tolobaka 3 égale 1. Yango boyoka tolobaka bon zala prudent oya kokota na bisika oyo ba chiffre mal ba 26 etali ndeko yo kanisa loko osala Tata Simon Kimbango kuna mo osala tata te ozande ya kobunga ozoyeba te ozande ya kobunga ba omona loko ba kumisa bino loko ba zo bondela bino loko boyaka ka likambo ya nzambe lukaka nzela likambo ya nzambe lukaka nzela azoloba bana e bozonga e bana pesi nzela boya e boboye koma mkolo mususu nzela kozala suti tango akokanga porte nde bakoluka place koyela lisusu wana siko kozala suti makambo ya 26 yo eza Jésus déjà 22 ans ezui déjà 22 ans bandeko bozela kaka tokoma ta 25 ans atotika na 3 ans ngabo yokanga na pesi bino 3 ans te bomuna ke tata alobaka déjà sala abiso nini bandeko na pesi bino 3 ans ngaba balena na pesi bino 3 ans tozotala siko likambo ya nzambe telmezo lukanzela bino bozoluka kanda nzambe boko mona boko comprendre ke babungisi bino nzela
bakomi kokosa bino bozomanipule bino na makambo moko boye bozokomprendre kaka te boza tellement babebe spirituel bobungi nzela bozokomprendre lisusu te ke kamba nde Nouvelle Jérusalem oyo ezotongama na ntango oyo yayo ozotongela wapi oyo ozotonga kuna olona na mabanga oyeba te ozolona na mabanga bisika neza tata te tata yebi yango te ayaka pe wana te pe batata na bino wana baza kuna ba vide baza tellement vide bana eloko te kati na bango ali bazali komanipule bino boko se libérer te wana ya makambo mususu ya famille to bino bana ya tata bozonga na bino na ndako bolingi te bolanda kaka o batata basangana na ese makambo libota bato etali bino wana eza makambo na bango soki basangani lelo ezala pe kaka esengo kaka to sepela kaka ekozala pe kaka mabete mais soki basangani pe te ke simbi kaka te eza problème te mais yo yeba nzela ozokende eske nzela ono kei eske eza nzela na yo yaya sosola ba manipule yo te tango yango bana mzabi bazobunga bozo comprendre te yango matata simo ngonki ngana azo bibimisa kaka kati ya bano bazali banda me bana o bazali yana ndako babimi ba oyebe loko te même bana batata bana ba papa bazana bandeko ya papa simo ngonki ngana bayebi te ke wana tata na bango bayebi te tata pa bomba mi bango bomba mi bango boye boyeba te ke ba bo comprendre te boyeba te ami bombi na ye yango wana ba chiffre mali o bozolanda wana bandeko na nga etali bino yango bazoloba wa nga kutu ebangisi ngelengisi ngai so bino bo comprendre te etali bino me bana ya tata bazali banda bazoya boyoka ndeko moko nazana awa makambo alobi mwana ya tata simo kimba kiangani bazososola tata azokomilakisa na bato bazali banda ndalo baka mingi bana nanga bazali banda na préférer bango po bango bazo tango comprendre comme quoi adorer nzambe mbala moko yo moni ke niveau azo ko adorer tata simo ki manki ngani koleka ta yo moko mwana oza na kati donc to yo kana pe ba lo bandeko na biso moko na lobi be mama Balenda biso tout tozalaki na église de réveil to ba ikobo ya biso to fingi petro to ba konzima te mais vérité eza vérité. Maman Nzambe ce n'est pas mutu nyonso a comprendre facilement. O azana elembo na ende a comprendre ngo. Nga batei ngai te. Kimaki se mota te ngai pa a conflict nga. Ba révélation na zwaki yango pousser nga na sala ba recherche oyo. Azaki na yana ngai azaki mangiste ya Marcel azaki mangiste toujours. Na kina otala yeto na yaki na charte. Ayebisi nga avatima ngo tout aya ganga papa Kimbangu. On a dit que Jésus Christ. Mais du coup, en 2017, on a là dans la monier, on a pasteur baptême na liboso ne batina ka adoration. Ya ye abandi koyemba. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso. Tanga na yo kina bisa ya Marceline. Ngana toza nzambe mokote yo sambela Kimbangu nga sambela ka Jésus ngana toza nzambe mokote mais ye insista kinanga aisinga ke ezali ya solo alléluia alléluia dikuta na lamuke ezalaki révélation ndoto parce sikoyo na posaki na sala ba recherche na ba vérité na lobi c'est que Jésus ngana sambela ka yete ndenge nini ya masenef sanga ke Yesu azana bango soki na yebi ke bakimangiste basambelaka mutu babunga nzela tana kosala ba recherche kimangiste ezoloba la trinité Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit toza na papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangena or kolo Yesu c'est papa Dialungana parce na ko comprendre que bosolo nde yango wana yango nasaki ba recherche na tona misala. Donc vérité yango wana mutakosa muninga azate ba vexé ezola kisake Nzambe aza na Afrique na Congo c'est notre histoire. Donc muto abangisa muninga azate biso bana na eto côté ya vérité oyo iko triompher c'est le temps. Nous sommes là pour na kotatu la munene ya papa Kimbangu. Donc oui Balenda ba vexé zali oyo zo montrer soki batangi na Sophonie 3:9-10 bazolakisa mpasi Nzambe azalaka au-delà de l'Éphèbe d'Éthiopie bakomemela éternel offrande d'adoration bapeuple baza dispersé
fleuve Éthiopie, c'est au Congo. Avant, là, ça nous soit bien en Éthiopie. Comprendre? Ce que bataille sous la Esaïe 18, 7. Balobi là où réside le nom de l'Éternel, pays coupé de fleuves, dans les montagnes de Sion. De bateau là que ça fasse Nzambazalaka. Avec ces ébélés, ils ont montré. En plus, ce bataille dans Apocalypse 3, 9, 10. Balobi au babé ngabadi baza badifité. Baza ba menteur. Parce que le vrai dif bazali wapi. C'est ça le problème. Quand la Bible wana makampeza na katu wana so balandi ba vexer ba comprendre. Donc ça n'ongolo au mot écoute ce qui n'engene ni oni ba vexer ça na Bible parce que yemo katika di malo avec botanga Bible bokukanga moyibi na eloko oyo amemeli bino. Donc ça na katu wana mais bazo expliquer pas si jardin de des ali bazo expliquer pays des villas pays des couches nyonso wana de CSS en Afrique. La histoire des abisso. Voilà. Tu vas n'attendre tout le monde au kosa moninga. Voilà. O alingi na yatika na mensonge. Ah, wane dépend na ye. Mais biso bana bilembo. Jamais to kotika na ténèbres. Zata mon abisso. Afrique zo bosomi. C'est notre histoire. M'ta tromper moninga zati. Donc biso na specto zala ki wana. To ba iko boya mais vérité ba boya ngo te ato boya ngo. Et yaka lokuta et yaka mbamba mais vérité yaka maleme maleme. C'est notre histoire, c'est notre vérité. C'est ça quoi. On te montre à la distraction, à l'oukan, Nzambe naye, Nzamba bakoko naye, na Afrique. Papa to ya lobi que to réconcilier na Nzambe na biso. Ce qu'on Nzambe na biso to réconcilier Nzambe monane. Photo sosola ezatela ga to zana tanga to zala toujours na tanga distraction. C'est le moment tant coquille donc la vérité va triompher. Donc c'est ça. Et là on va banga ezate. Bilembo ya molimo bizali komonana. Et là qui s'était tout commis Nasuka ya likambo. Aïe aïe aïe. Bana tata sima yimbo kyangani. Tala nde bazoya na sagesse. Bayebe sika Nzamba vanzi. Bayebe sika tata azali. Bazama yele moko. Na yo isabino bandeko moi bato ba groupe de réveil. Bayebi Bible pour naka kozanga bososo. Tango ba ko comprendre. Tango ba ko comprendre na bane belé na kata. Ba ko mona pela ke biso to sala ba vantire. To po biso to na Nzambe to yeba ko adorer Nzambe na biso te. To yeba ko kumisa yete. Siko bango bato bazo comprendre bazo yeba ko kumisa ko le kata biso. Ya. Talasco. En tout cas ndeko merci. Merci vraiment. Nabino nyo so bolandi. Boke le kosala ba recherche. Bola muka tango ezali tango ya bana na Nzambe ba comprendre. Bilembo komi kosala. So yo lembo na yo ezo sala te boende lembo ne kangami. Et komi boucher. O komi ki bon tabo, komi tamba ki bon tabo zo comprendre te. Ozui minene o tie liboso, ozui tembe o tie liboso. Ya. Biso kankamba. Donc c'est ça. Merci à tout balandinga. Donc à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Émission qui vous avez rien que la vérité. Bon s'abonner vraiment, bon s'abonner au sala bien ma casse. Merci à tout balandinga. Tout le monde à la prochaine. Bye. Mokili.